Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour, salut, bonsoir, bonjour, bonsoir. Écoutez, prendre quand on a beaucoup de vidéo na biso na ba ndaku na bino. Voilà les lots tout ça vendredi. Bon début ya week-end. Voilà, quota aimé partager et ça vraiment biso bien. Quota aimé partager la grande famille. Ezanga wabino BBC Mpoï TV. Ceux qui n'ont s'abonner et que ça toujours biso bien. Merci na bande konyoso ou bazo soutenir biso. Merci na ba appel, merci na ba message voilà. Et nzambe nanga a pambola bino, nzambe nanga a bombela ngai bino. Voilà. Je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni la grande famille. Nanengina salamo analyse moke sur Karine Mokonzi. Voilà la Chine, on est ensemble, la Chine, bah bisous et si que zomeni bino lobito zaki belé wana vraiment Alors il a dit si que non Karine Mokonzi a vraiment manqué batu na benaye lorsque nazolo ba benaye c'est-à-dire que non na musala naye oyo biso to yebeli na musala ya ki chroniqueuse na musala naye ya ki journalisme ya otolo ba vraiment mo na place nango voilà. Et ezaki musala moko oyo biso nyonso to yebela Karine na yango malgré ba baise na ye ba délire na ye mususu mais caché na ye ezalaka ki journalisme ki chroniqueuse voilà nde eloko esala ke to tia Karine ka avant na makambo ya ba baise na ye ba makambo ebele to yebi Karine na musala oyo ya ki journalisme musala ya ki chroniqueuse voilà. Alors après tant d'années après vraiment ba année belé depuis que Karine a kenda mikili to tika suko mona Karine na mana musala oyo te to moni na ba makambo ebele et puis ba makambo sous se komelie na vie c'est normal parce que mutu lorsqu'azana c'est un moyo il faut kutana toujours na ba problème voilà. Et surtout mon nango eza ba problème. Alors na que ça fait maintenant à 5 ans hein depuis Karine a kota mikili tout ce kala ko mona sous na plateau te et Dieu merci ezaki souhait ezaki souci ya bato ebele boyebi mutu okozo na ba fan na yo ebele mais okoka pe ko gérer bango nyonso tuté ezana ba fan mususu oyo alingela yo peut-être lorsque ozo sala musala na ya ki journalisme ezana ba mususu ba osepela na yo peut-être na ba délire le quoi ba délire à Karine soki akutani peut-être na bakali akutani peut-être na Hans Luzolo ba comédien na ba salaka et sepelisa pe ba mususu et sekisaka bato. Donc azana ba caché et belé soki pe ba lui ba sala moi sketch ya moke moi théâtre moke na Hans et sepelisa pe kakabato. Alors c'est-à-dire que non ezana batu mususu oyo bango balingela Karine lorsque azana plateau le quoi lobby to mona ki déjà abandi musala na ya plateau nga personnellement nazoki kutuna ba appel maman BBC nga na lingela Karine pona musala oyo vraiment Dieu merci Karine azongeli musala na ye oui bandeko Karine a je crois ye moko aloba ke non wana eza musala na ye soki lelo to yebela to yebai Karine to yebai na musala ya lisangu ya ki journalisme ya ki chroniqueuse de musala nde loko to yebela ye. Alors aloba ke non jamais kutoroki kotika musala na ye malgré ya il est haut malgré ya il est bas mais aloba ki ke non wana eza musala na ye. Alors tant mort wana nyonso bandeko to comprendre dans la vie to condamna ka mutu te parce que ba réalité mususu o to kutana ka nango na ba vie bandeko nzambe ka ye moko bien ezakaka ke non to pesa ka nzambe merci parce que on est toujours toza en vie to pesa toujours nzambe merci pour na pema na ye. Alors lorsque mutu na kufite bo jijaka mutu te bo tchaka ba point na kati na vie ya mutu te
Alors, lorsque tu moni biso nyonso na moni tozaki vraiment plus de un quart na life ya Karine ya lobby, ya sorti na vraiment ya plateau ndenge asalaki ayambaki c'est qui là? Ayambaki batala koka ndenge ezalaka. Alors, netinga personnellement, na se retrouva qui na ben wana ya koloba ya. Maintenant, Karine Mokonzi elle est là. Eza pe mabe te bandeko. Kande na uti koloba. Bafana Karine mususu bazaka ka bango balinga Karine ka na plateau. Lorsque bamoni na plateau. Babiso ba mususu to mona kai na plateau, to mona kai na ba délire mususu, to mona kai na anse na bakali to sepela kaka to seka kaka. Alors je crois peut-être ba fan à Karine ba oh balinga Karine ka pona Karine azana plateau ayamba batu. Je vous dis encore que non, Karine yewana azongi na musala na ye. Alors bozongi sa susu bozonga susu na chez Mokonzi parce que chez Mokonzi vraiment ça fait un bail hein, ba biloko bande suku kotate. Alors chez Mokonzi sikoyo tokoki koloba ke non sérieux ezongi na chez Mokonzi na sens que non Karine azongi li musala na ye ya koyamba batu na plateau. Eze loko oyo banaye déjà ko flasher biso ya koloba ke non bande ko na vandi pamba te ke non na vandi so pende nini non nazo planifier naza na plan naza na loko oyo nazo sala c'est-à-dire que non azalaki na kati ya cuisine to koyeba te bozo lambela biso nini. Alors elle était dans la cuisine abanaye ko lamba abanaye ko se préparer pour na kosela biso loko kitoko oyo abimseli biso vraiment pour na nganeti ngana ngambu na ngama mama bébé c'est vraiment Karine ba félicitations ebele ba congratulation na yo vraiment ba courage ebele je eloko lekela kinga eza juste que non Karine a eu temps azo vraiment temps mulayi hein na musala na ye oyo ya koyamba batu mais kozonga na ye toujours la même ambiance na plateau et lesquels ngabino o ezali vraiment nakati ya makila boyebi ke no mutu mususu oyo za ke no musalo salaka mais ta mort moko boye lorsque ozonga oza vraiment lisusu na ben wana te mais c'était vraiment du wow na Karine Mokonzi lorsque tu continue to ta l'émission ya lobi to moni vraiment plateau chaud balali. Et donc, il y a une polémique qui était vraiment balali. Parce qu'on a senti tout. Donc, netinga. Ayoka qui pensa, Moussa les bandits, Karine Yeo. Alors, félicitations à la Chine, je crois, chez Mokonzi, toko la la sous nous a raté. Yangwana vraiment, babando côté la biso ba émission qui toko. Oh yo, tout ça qui n'a besoin, tout ça qui n'a souci. Tu vas ne causer là que non. Karine, pourquoi pas ça la boy? Karine a zongi la musala nae. Karine boy. Oh, ezaki souci à battre belé. Potoko sate. Ezaki souci à battre belé. Yakoloba ke non. Karine a zongi la musala nae. Batu musus. Karine a longo na ba délire. Karine a longo na ba baisse. Karine boy. Donc, ba commentaire ezaki belé à batu. Et voilà, muto abatami. Alekibino namayele. Vraiment, c'était vraiment une grande plaisir. Yakomona Karine koyamba. Journaliste ya munene et talaku otomoni talaku otomoni et bango moko bazoloba ke non banda musala banda Congo eloko esalinga pasi eza ya koloba baza na bango na bapoto wana mais bokoyeba bango nde nini bakobima ndenge nini parce que place akoyamba bango eza te mutu akoyamba bango aza te et voilà Karine aye Baïbani depuis Congo, autant dans un plateau. Donc, je préfère, hein. Franchement, mon conseil n'a pas au Landangata pour quelques minutes, bah félicitations. Mais ma biso vraiment na mai oyo et que ça la vraiment sous biso bien makasi. Mais ma vraiment biso na mai oyo bandi et que ça la vraiment biso bien makasi parce que ma kele les aiki belé bah c'est belé bah chroniqueuse belé bah bima c'est pour ezapo na yo. Eza pona yo faut pas to chama ina monoko ata ba biso mususu ne to fungula ba chaîne eza ka Karine Mokonzi ebele ba bimi lelo bazo tia bato ba micro Karine Mokonzi. Alors zongana na musala na yo ba vanda pe kimia et ça vraiment bien eloko nyonso ezala na mukolo nango. La Chine beau aimer beau partager. Et c'est vraiment essentiel lorsque tout ça qui est belé lobby, tout ça qui vraiment est belé, tout ça qui m'a kelé les belé na première à lobby autant tout le monde qui émission à Karine vraiment
accoutrement posé, accoutrement moko bien, accoutrement moko ya respect, accoutrement moko ya koloba non. Une femme responsable. Alors vraiment, bah, félicitations à Karine. Hein? Toki ko vanda kimia te bandeko. On doit manifester notre joie. Il faut toi koloba pour toi encourager les sous-sous. Toi pesa sous force malgré déjà ça n'a pas force naïe. Malgré déjà ça a déjà courageuse. Alors il faut quelque part toi koloba il a trop non Karine au sabi biso le moko ya bien. To sepeli nango mama. Kende nango mama na reta. Kende nango. Ngana oki ko chama ina munoko te lobi tant to landango to lande mission nazaki na bon na kebenge bon petit nanga mo boye azape cameraman ka en Afrique du Sud albi non mère Karina mimi ango likolo logo nanu parce que yé pa yebi ko sala ba biloko na ba logo albi non mère logo na Karine déjà ba beteli logo kitoko. Et puis aza cameraman hein albi mère tant to tala na émission albi mère je crois que ça la Sony caméra ya Sony eza enani Canon te eza Sony parce que yep vraiment ayebi musalango abi non mère Karina kenango kitoko makasi. Alors pourquoi pas toya koloba to féliciter. Il y a eu un temps mort, il y a ba makambo ebele ya bien ya mabe makambo ebele elekaki ya mabe ya malamu elekaki mais lorsque tout moni ya bien pourquoi pas koya ko bois kelango ba fleur pourquoi pas to pesa mutu na courage. Parce qu'il y a eu une personne qui n'a vu à Karine pour détruire vie à Karine. Il y a eu une personne qui vraiment s'idi sa Karine. Et lorsque tout le monde est télémi, pourquoi pas toi encourager? Pourquoi pas toi pas félicitations? Pourquoi pas toi que non ne musala na yo yango yo Karine to yebi ebo ba biso ba mususu to yebi Karine na plateau. To yebi Karine na plateau. La Chine, beau aimer pour partager. Beau aimer pour partager. Parce que y a mon déjà à l'obaki que non. Nous savons que à Paris. À Bandoya a tourné. À Yambi Batou. À 3-4 personnes. À Zongi Belgique. Parce que y a parlé ça en Belgique. Les femmes sont en Belgique. Alors, moi, si on est courageuse, bah, de retour encouragé. Parce qu'à Bandosa, là, que non. À quitter Paris. À qui a travaillé papa à Zongi sous Belgique. Parce que moi, je suis en Belgique. Pourquoi pas te encourager? Pourquoi pas te passer force? Pourquoi pas te le Karine? Ah, on est maman bébé Karine, biso to yebi la yonde na musala oyo. Oyo sala ke no okoma oyo zalelo. Alors ba courage belé. Ba deli mususu yaki ba makambo mususu yaki kolanda na ka na makambo na ba réalité yango ya communauté na biso. Non, écoute, qu'on fait la parenthèse, moi, il y a l'obi na mona qui maman na biso nani oyo comment on est sous nen na bosa ni kombo na maman na biso na bona ngaka kutanga kombo na oyo akitaka Belgique ko kende ko funda Karina kena pe pas maman et pas maman Chacha ah pas kena pas Jaël Show lobi na moni bato atindelenga nani et moi nani na yemo kwa zolobela sur Karine Mokonzi na c'est qui la dame oh ndeko na biso atika biso chroniqueuse Rafine Tumba. Elle était en train de condamner parce que tout le monde qui Rafine Tumba à un moment abimaki abanaki koya namateya soit disant que non à se repentir à komi kolandanzela ya nzambe et tout bandeko botika komema batu na ba distraction. Pour une fois, nandimaki biloko alobaki parce que ngape na ngana sale lango analyse tellement na moni que non makambo rafini et comme qui sous propreté sur les réseaux sociaux de la tikaka. Rafine Tumba tikaki déjà ba biloko na nyonso ya ba rando ba nini nyonso atikaki penza. To mona ki akomaki na Bible azo prier azo nani azo pesa ba enseignement et tout. Mais à un moment donné, tant que il y a un contrat, il y a Karine Silaki na Belao. Ndenge ba life mataki et kitaki sur TikTok. Tout le monde qui ndeko na biso oyo nani oyo azana na suki ya nini Tumbazazu. Ayambaki Rafine. Ba page kataki.
Ponga ba page banani ba compte ya batu o ba finga na kota ate. Ce qui peut-être na Zui News ou bien na yo qui peut-être na ba page kane ezalaka moko ba page ba idaka biso ya koloba keno akati eloko moko pas eza matière. Tumba ayamba Rafine. Pour la lobela bino que nos réseaux sociaux ils ont babilo comme moko boy, il faut qu'on la souple et Karine azaki souple nango. Rafine Tumba elle s'est perdue na moment muke pour na koya yo sozongi oso tiki makambo wana. Tumba ye azokotisa mbongo na ye yo yebi réseaux sociaux ndenge kendaka ayambi yo po ya kolobela makambo ya nani ya Belaou. Bande ko boyebi makambo ya Nzambe. Makambo ya Nzambe ezalaka soki olingi olanda makambo ya Nzambe ndeko landa ngo mbala moko tia likolo moko libanda te likolo moko na kati te ou soit ozali ou soit ozate abimaki na hôpital soit disant que non soki Nzambe te et par là andimelaki Nzambe na to condamné te ezeloko moko il faut toloba bandeko boyebaka tala ndenge diable asakanaki neka muke. Lorsque Karine kama kamuna contrat ici dina nani ba pelisi ba live na TikTok Rafine akenda ko ne pas tumba kuna lokwa nani invité à relater à loba et par là kaka après babiloko wana nde rechute ne bandaki ya maladi. Nzambe azalaka jaloux na biso bandeko bomoni Nzambe azalaka jaloux. Nzambe azalaka jaloux. Tango ayaki koloba na kombo Karine ezali na kati. Moi personnellement, je m'attendais que non Karine peut-être aurait ko répondre. Mais Karine a saisi qui mukolo, a saisi qui sagesse. A répondra te. A répondra te. Oyo mama wana lobi que non, soki Karine ayaka ko répondre. Oh Rafine Tumba ayaka koloba et pas nani et pas Tumba Zazu. Mais lelo ba life elingo loba keno Karine muto abomi nani Rafine. Pour une fois, n'a pas raison. Muto abimi sa ki Rafine ezaki nani. Ezaki Tumba Zazu. Mais ba life esalemite. Ce qui peut Karine abima koya ko nini parce que Karine ce qui a loba ki abima parce que biso nyonso toyebi pe Karine abima ya ko zongi sa penza Rafine penza na nzela après Rafine atiki biso ndenge atiki biso wana to ngoto sa ba life awa ba life ngo sale ma Karine abomi mutu mais Tumba Zazu abendaki yepe azangaki contrôle abosanaki ke non asina tiki nanga mondo oyo na tiki nanga mondo na osambela mawana Nzambe ezaki likolo nanga to bendaka bilili ya oyo mama Kimpi wana ndenge alobaki mais la minute mata kita Karine abomi mutu. Yango moko bandeko. Tozala ka sage na ba réseaux sociaux oyo. Soki Karine abimaka koya ko répondre Rafine Tumba ndenge alobaka wana. Parce que Rafine Tumba que son âme repose en paix, malgré vérité payée qu'au bima soit disant que non, alinga Karine makasi, Karine azaki idole na ye et tout. Yango biso ba Congolais tozana défaut moko. Biso ba Congolais tozala na défaut moko ya keno linga muninga lakisa mutu muninga keno ozo linga ye. Lakisa mutu keno apprécier ka ye. Lakisa mutu keno osala kanga bien. Mais biso to kena nango na critique. Biso to kena nango na kotonga. Notre sœur est partie. Vérité bima qui blaise abimisa qui angwa lobi que non, à vrai dire,
Rafi ndenge azaki na bande kolinga Karine makasi. Mais bande ko finga Karine. Abane ko wana na ko nier yango te za vraiment eloko ezana biso ba congolais. C'est difficile à Congolo lingi muningo ke wipseno na linga kayo je t'aime et tout, je t'apprécie et tout. Congola mona ngo des faiblesse. Ce que le quoi diable ndenge za la karana, diable na jaka na babani na bino okomi oyina ye, okomi kotonga ye mena kati ya mutema ozo linga mutu. Peut-être ceux qui paient occasion moko écoutana et mona na kakeno bakutani na Karina, je ne pense pas que non balinga ba swana ni non. C'était parce que kaka keno mutu na kwena ye kolana na ba rando ba réalité. Et pe saka bino mayele. Mama Kimpi lobi a telemela ki nani a telemela ki Tumbazazu. Ya koloba keno Tumbazazu nda zongisa ki na réseaux sociaux. Wana batu ba lobi te ba monite que non Tumbazazu mutunda zongisa ki na réseaux sociaux parce que ye azaki sa boyi na ye akoma ki koloba na ye akoma ki kosala makambo akoma ki koteya na ye makambo nzambe ko prier et tout. Mena soki Karina yaka kozongisa Rafin Tumba na nzela na biloko oyo alobaki na life ya Tumbazazu après atiki biso. Après atiki biso. Nana nga meme kuluswana. Karine. Bref, c'était au moins ça. N'a qui vraiment kolobele loko anate. Tu as qui juste kakapona ko. La Chine beau aimer beau partager, To pusher sous Karine liboso. C'est ce qu'on avait. Donc dès loko to bane causé là. C'est ce qu'on avait besoin de voir et pas Karine. Et le Kotobane causé là longtemps. Vraiment, Karine a bimi très bien dans le plateau. Accoutrement très bien. Santé qui toko. Sou qui n'a bien. Alors, tout félicité. Nayoki kutu batala kuwana baleli basepeli babi non lokolo bandi makamwango, c'est-à-dire que non et inda déjà to yebi ne Karina sala musala na ye plateau na eza déjà kaka chocho ambiance. La Chine beau aimer beau partager, et ça vraiment biso bien. Beau aimer beau partager, na komi nanga pe ko chiter na komi ko chiter, je voulais juste ka koya ko encourager Karine, ko pesa ba félicitations. Et c'est loko o biso to bana ko linga ko landana caché na ko landana kombo na ye. O ndisi ko kombo na ye to yebi ya Karine Mokonzi, chez Mokonzi yango wana. C'est-à-dire que non boule bandit. C'est-à-dire que nous boulons bandit. Alors, c'était au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager. On est ensemble pour nous soutenir vraiment Karine. La Chine, toujours, bende le Kouyate. Mami Ewana Bandi Moussala. Alors, Elo Kotobanda causé là. Longtemps. Ce qui n'a pas suivi ça, wa. Mi bali mususu. Ba ma fille so yo. Mission na ezaki nini na mwana batu nzambe. Voilà. Franchement, elobi Karine yemoko. Yo kutingo yobi musala na sala ko ya kolongola ngo ya ko. Franchement, vraiment, na sepelaki ba émission nyo selekaki très bien, ambiance na plateau et voilà. Karine a toujours inspiration ya batu. Tout le monde a payé sous batu mususu ba osani ni, ba olinga ba changer pe façon ko travailler parce que yemoko kolo makambu. Aye. C'est alors, je vous aime bien, Bandeko. Beau aimer, beau partager, Bandeko. Merci. Na Bandeko Nyonso, Oyo Bazako considérer Bisso. La Chine, on est ensemble, partager, ça vraiment Bisso bien. Numéro na Bisso, na loba toujours que non. Numéro na Bisso, toujours wana. Bao Bazana besoin ko benga mama BBC. Bobengi, Bozala.
beaucoup à vraiment bien, beaucoup à vraiment dessus. Et voilà, famille Libota, on est ensemble. Pour une de l'écriture déjà à sa salle descente en Belgique, tout le monde qui déjà va vidéo na Karine Pala, bazana spectacle ou encore cérémonie moko na Belgique. Et voilà, tout ici déjà filmé na biso ya Spiritas oyo epesi biso pasi na ba réalité mosusu Poutine azola ki sabiso ba réalité zo le kana monde. Voilà, et bon début à week-end les sous Tokutani prochainement la grande famille. Beaux à la bien, beau partager ma vidéo na biso famille Libota, on est ensemble vraiment, beau partager la Chine toujours. Alors bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.